Voilà. Oula, 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 oula. Bokota, 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 bokota. Masolo ebandi, masolo ebandi, masolo ebandi. Awa. Tokota na page. Tokota na page bisoto. Tosola. Toana bela. Donc, tokota page. Tokose. Tosola ba direct ebele. Et ça la bien. Chaîne ezongi nanu te. Deuxième chaîne. Yango tosenga bo s'abonner massivement na Fimbu News D. Yango tokomi wana. Bo s'abonner nanu le temps to landela. Fimbu yakala. Ma pirate biso. Donc bo s'abonner, bo tchapwa na Fimbu D, Fimbu News D. Et ça la biso bien. Merci. Merci beaucoup Andeko to bozo kota vraiment et ça la biso bien. Blaise Kasangana. Donc Shabani Okanjo Jan Musongo. Ah, Jan Musongo, oui, papa, attention. Ah, ya somo. Tonga kacha mboka na bino mboka malile bele makasi. Bo s'abonner massivement. Poto zo ela ya travailler pena dire na Fimbu News D. Vraiment to bengana direct bo esala bien. Bo s'abonner pe na page. Bo s'abonner pe na page na biso. Ah ba weekend kana komi nene. Petit Bédon Longomu. Ah, merci. Courage toujours. Merci beaucoup. Nzinga kuvu. Kitoko makasi. Ba message bele Lida Ndebo. Jojo Massimo. Ah, kitoko to. Aleli yango fort. Toana bela, to bandina ba tournage te. Parce que to luka nanu garçon moko waza disponible pa to tambola na ye. Parce que bela boyebika poto bato to bana misala. Bato ba vide misala soir. Ils ont permettre penato sala boulot penate to tambola. To luka to zoom to moko waza dispo tambusa so pena makasi ça va bien. Ah, Shabani Okanjo. Shabani Okanjo. Oh ya. Kwele. Igo. Oh, kumba Igo Tanzambia. Ah, na afanda chez un state en hôtel. Ah, merci Jan Musongo. Axia Ayaka Mambi. Ok. Lydia Batantou. Oh. Tumba fils. Donc, toza direct. Toza direct na biso toyaki poto. Vraiment tokumisa na Nzambe. Bato babulaki toyaki bazongisi biso. Bato mso bakanisaki refouler. Topesa ba explication refouler te. Eza makambo tokokisa ye mikanda complète. Bato msu bamonaki yango neti ba aventure. Moni ye poto mikanda eza complète soki bazongisi yo. Il suffit ka ozonga ambassade okendo complète biloko ozangisaki opesi bango biloko tout complet. Bazongisi lo visa. Leza nango eloko ya gravité ya oboma mutu te ya osala so nini te.
Ils ont un problème à boire quand ngunda te. Donc c'est ça. Hein? Tozongaki na biso Kinshasa le 17 février. Le 17 février tozongaki tozongi na ambassade tobandeli demande na biso parce que visa liboso babebisaki. Mais tout va bien. Bouddha Aboubakar Diolo. Ah, en tout cas, le message est belé vraiment. Totanga moko moko kaka. Trésor Iradi. Vraiment. Lydia Batantou. Donc tozongaki parce que toboyaki na biso ba avocat tosamba ya tozongaki nzamba sali grâce bazongiseli biso même visa toye donc tobanda tambola déjà kala mingi te totambola kala mingi te donc depuis tongo na bimite na zawa toza bato ba vide ba boulot ba yozwanga après totambola mwa muke na ville nga masa nanga ansi luzolo ya ba vie nanga ba deo muzungu ba vie Placide ebio donc so ba uti ba boulot ba yozwanga déjà totambola. Ah merci acoustique Lydia Batatou Diane Musongo Dani Kanemba beaucoup makomaka que ça la biso bien. Tu en as besoin pour promouvoir un peu page au paiement il faut un mois peut que la mois pour des ça la moins bien. Donc tu as awa tu en as Bruxelles 10 semaines prochaine après tu côté Paris en tout cas à Paris tu zoya Deschantes Masidi Rolanda biso élégance Mikiliste Schengen élégance Mikiliste Schengen en tout cas les autres ebana élégance Mikiliste Schengen nzambe acoustique tozawa toana kacha bela il faut totambola pena na bela ngo to découvrir bela ngo pena très bien. Après tu côté Paris, après tu côté Allemagne, tu côté mo ba payer belé. Na luka moyena côté tina Grèce na ki ota petite sœur nanga Jolivette azakuna. Aïe. Jeune propre pazana trésor iradi. Donc Hermène Pi. Nzambe. Fimbo na fimbo kozonga. Ba démarche to landela malembe. Fona kota ti Paris. To kende penati na siège na bango to ba problème nini ezoleka. Parce que to ebite na pirater chaîne to zo ebate. Mais ezonga. Nzamba osala grâce. Oh là là. Nzamba osala grâce. Nzamba osunga biso. Amen. Mpi. Nzamba osunga biso. Chaîne kozonga. Chaîne tozwango na ndako nganga te. Chaîne tozwango na ba chaîne mata na puissance mususu te. Chaîne mata na appui na bino ba abonné. Bino nde bosala chaîne emata. Chaîne emata na puissance moko te ya molili eza na volonté na bino bosala pena chaîne emata. Je pense nzamba akotia biso maboko chaîne ekomata ekozonga. Donc apena on se préparer kala mingi te fo na beta mo bato awa Aigle azobanda batourne kala te ba ministre ba déjà na ambassade pour ba beta na Allemagne. De fallait azobeta na Allemagne. Abeta na Allemagne déjà kala te ba ministre déjà baza na ambassade ba pia ba visa bazoya.
ba Emani ba de na ambassade Emani masana nga Emani na ambassade les bourgeois na ba chef na biso ba télé kunyanga ba Jonathan ba na ambassade. Vraiment to senga bande ko Allemagne vraiment bo soutenir orchestre na bino ezoya Fally azoya na ba musicien na ye na Allemagne. Donc ba musicien bazoya déjà je pense semaine to banda de ba musicien bakoya parce que baza na ambassade déjà visé zo bima ba musicien bazoya ba beta na Allemagne kala mingi te baya ba beta na Allemagne tozala wana pe na Allemagne parce que concert eza le 15 tokozala wana na kati ya Allemagne avec Aigle na Allemagne avec Aigle. Toi besoin pe ba franchi bandeko na so ba franchi na poto awa soki bozolanda bokoma pe ba message bo se présenter pe tant que ba franchi on a mona ba wagon baza ebele ba franchi ya prophète Emmanuel Dodi. Toi on a besoin na bino pe ba franchi ya prophète Emmanuel Dodi po yepe kalate tokoya na soki nazongi to yesko pona campagne évangélisation pona kobikisa batu tuo bana ba problème na poto problème a mukanda problème a malade tokoya pe voyage wana vraiment bo sentir ba miracle ya prophète Emmanuel Dodi en live ndenge batu bazouta ba poto ba kitakini to wana besoin prophète yemoko akita awa boko sentir ba miracle oyo nanu bomonati. Donc mututu azana ba problème na ye boko zo ba solution nango kalate ka ndenge na ye boy so na zongi tozoya boy na équipe mobimba ya ba pasteur na ye moko prophète Emmanuel Dodi tokoya na ye to na ye pe na ba macaron oyo ebele ya okabwela batu okolata ngo ndenga na olata Nzambe sunga wana ba problème oza nango. Donc na signaler pour na ba warion le 15 na Allemagne à ne pas manquer le 15 toza wana na mouvement mobimba tozoya le 15 ba ministère ba na ambassade je pense peut-être lobby déjà ba visa eza semaine prochaine ba ministère ba koti événement zongi lisusu. Après Bercy, le 15, Fally Ipupa, na ba musicien na ye, le 15 bazawana. Donc, koinda mabe na kati Allemagne. En tout cas, koinda. Élégance Mikiliste Schengen. Tozo déjà partagé. En tout cas, élégance, na sepeli fort. Sepeli fort. Lydia Ndebo sepeli. Donc le 15 eza roinda na kati Allemagne. Tozala wana le 15. Après na luki moyen na zongi na ngakine. Lydia Batantu Manik de John azana bien. Azana kine aza bien. Stéphanie Tungwa Bambote no amwana. Manik de John aza bien. Vraiment bandeko nyonso to bobenga biso guerre ya Zacle na wera wana ba mikolo to kota ngote wana ba eza guerre ya mikolo. Donc Lydia OK Lydia Keboulo merci Lydia vraiment moko. Donc bon s'abonner massivement au Betty Fimbu na Fimbu News D. Vous s'abonnez massivement kuna vraiment quand to sala live boé vous s'abonner et ça la biso bien na appelle sa programme le 15 Fally na mo ba musicien na groupe mobimba na kati Allemagne. Donc le 15 na kati Allemagne ba musicien bazoya délégation ba musicien ezoya. Après le 15 nazongi Kinshasa na kyozo prophète Emmanuel Dodi oyo bozoyo ka ba miracle ezo salema ya ba haut niveau. Prophète Emmanuel Dodi kolo ba miracle ya haut niveau nzamba zo salele puissant
Donc na ke tozwi équipe ya église wana nde bokomona siko tourner ya 2 mois na kati ya espace Schengen tokotambola parce que na minute oyo toza na procédure ya kolue basale bandeko ebele na poto baza na baproblème badifficulté ya ndenge na ndenge tozoya na prophète Emmanuel Dodi. Tozoya na prophète Emmanuel Dodi. Soki basali ya nzambe baleka bozomona mosali ya nzambe ya sika pe azoya koleka. Bokopesa différence. Boka prophète na musika. Prophète Emmanuel Dodi azoya. Tokoya na ye. Boko sentir ba problème tout boza nango. Bo sentir que ezana batu mususu oyo nzambe asalelaka puissamment bazalaka. Ya batu nzambe pasalelaka puissamment. Donc bazali. Vraiment nazo assuré. Na osenga na batu. Bo partager direct oyo defate. Deschante Masidi. Merci nengozo partager Deschante Masidi. Merci nengozo partager. Kanemba Josar. Kanimba Josar. Merci nengozo partager. Prophète Emmanuel Dodi bientôt dans la Europe. Bomona équipe mobimba nzambe na ngai. Ba babulaka nzamba salaka te. Je pense na mindele bakotikala na témoignage grave ya prophète Emmanuel Dodi. Mindele bakokamwa makambo ekosema na Europe. Mindele nanu bamona makambo ezoya kosale makala te. Mindele bakokamwa bakomona o esalema nanu te ezoya kala mingi te. Ngana anonsakelo opamba te. Nazo annoncer bino déjà ba misa fali bazana ambassade. Bazoya semaine prochaine. Bokomone kosala. Ba prophète, ba pasteur, ba sala nzambe ndenge na ndenge. Ba chantre ya nzambe baleka awa ebele. Mais bokomona c'est pour la première fois. Muto akoya kotika histoire en Europe, histoire grave. Oye bando sala ke mindele bana ba problème ba kimimbangu na Afrique. Bakimimbangu na RDC. Mutango ye yo prophète Emmanuel Dodi. Azoya kala mingi te awa. Prophète Emmanuel Dodi. Azoya. Yeso na keboe. Na keko pesa compte randi. Ya basal tout oyo prophète akoleka. Vraiment bonga mana ba problème na bino tout. Trésor Iradi yo yebi. Kent Daniel. En tout cas Mbutalikasu Mbutalikasu abina pa kola vaseline. Mbutalikasu zanga ba problème hein. Na pena na zanga moko na shamba vaseline nzambe na Mbutalikasu. Vraiment fali azoya ba mesa fali bazoya. Allemagne ko buka nango ka ndenge bomona ke venema bexi. Ndenge Allemagne wana pe. Je pense que tu vas vraiment déterminer à côté allemand. Baza ebele. Jomondango qui casse paye. Samedi maman na événement mo bangia bengsi ba artiste ebele ba héritier wata ba JDT ba Célio ba te belé Jomondango qui casse paye. Aozala wana suka na soirée ya blagité. Ba masanso ba journaliste ba zo ebele ba yoyo casserole ba jazz kavul dans lobby déjà Belgique et Koinda mabe ba journaliste ba kozala awa ebele ya blagiti. Oh là 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 là. Petit Debo. Ah là 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 là. Petit Debo Longomo. Merci. Ok. Merci beaucoup pour notre message. Coco Chacha. Coco Chacha. Mbutalika sabina luka vaseline. Mbutalika sana ba problème. Deschante Masidi. Yo yebi. Valdi Tambwe. Azanae. Quelqu'un tuna Valdi. To sepeli ko zonga na yo na poto. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
babi bana Allemagne, bana Bela, bana ya partout ba Italie. Vraiment bon s'abonner na Fimbu News D pour vous avoir info, pour landa ba émission. Donc je pense à partir à lobby tozo banda ba émission moko impossible à partir à lobby. Lelo mwana bimezate batutu ofaito bimana bango bakeba boulot mwana bimezate. Awa petit oh là là Mbutalika soye Vageline kaka. Ah nzambe na ngai. La Vageline no. Naki bakangi batu kunati. Nakiniti. Kali sola Vageline na naki bakangela ngo batu. Bino pe bikanga kanga boendeni. Bozo kanga batanga ni basali eloko te ba commenter sur ba vidéo o bazomona ka na réseaux sociaux. Ba commenter ka ba vidéo o bino mo bimisi na réseaux sociaux. Na Kizembe I'm Angola. I like you and you. Job. Ah, nzambe na ngai. Polo Francisco. Yo yebi. Merci. Minel Victoria. La bourgeoise. Merci. Tu s'appelles comment na yo. Et ça là, on a fait bien. Ndenge na yo kabino bo. S'appelle fort. Ah, si le solo na zelaya. Tout un programme. Tout que ta basal. Tout à la basal. Tout à mbola mboke belé. Je pense. Tout à mbola mboke belé. Tout à basal. Oh, elle sont na zongi. Basal au prophète oyo te ya awa. Donc, et ça la biso bien. Sandra Lina ba beauté. Na minicho. Ba tourner na prophète Emmanuel Dod émission Valdi Tambwe ayambi bango. Parce que Sandra Lina abika ki na église, les qui na propre, azali na problème ya abe problème mental. Aumeli nango, problème mental, aumeli nango. Autaki olanda 10 jours ya prière à Daniel et pas prophète Emmanuel Dodi. Ndeko na biso les qui a Sandra Lina ba beauté, azongi mutu normal. Yango bazo tourner mission kuna na église na Valdi Tambwe. Donc, Nzambe abikisi na famille ya Sandra Lina 2 personnes. Leki nae azalaki na problème ya liboma abiki donc na minute oyo abiki. En tout cas prophète Emmanuel Dodi nzamba pambola yo tomoni leki ya Sandra Lina ya mobali auti obika na problème ya liboma abiki vraiment zakuna azo témoigner asali na problème ya na bane ebele auti kobika na Sandra memaki ye. Malgré les Cassandra zaki na moi difficulté, azasa ba besoin nyo surtout na nzoto église batu bazaki kokima moi solo le kaki trop mais jour prophète azo délivrer batu ndeko moka mema les Cassandra Lina mobali magaza ina salité nyo so na nzoto prophète asimbie alobi en tout cas nzambe azobikisa ondeng abikisaki ya ano na église de bolanda pe émission na Valdi Tambwe sala. Prophète Emmanuel Dodi vraiment nzamba pambola yo tumoni Sandra Lina biki ye moko te leki na bango oyo a dérangeaki famille problème a liboma auti kobika vraiment nzamba zwa lokumu tolobela masolo ya musique tozolobela pe makambo ya nzambe tolobela pe makambo ya nzambe awa bato il faut bosalela nzambe ya solo botinda bato bakende kosalela nzambe ya solo. Ba pasteur bozana te pona ko décourager bandimi. Eza te pona ko décourager bandimi. Bandimi ebele bakoma décourager ba boya voir même ko kinda na ba église. Po ba église ebele komi ba théâtre. Ba pasteur bosala makambo bien, bo encourager batu nde bakende ko sambela. Batu balongwa na mwa masumu bakende ko sambela mokilo to vivre. Mokile ya mukuse. Mokile za mukuse. Bosala makambo ya bien bino ba pasteur fo bozala ba exemplaire po na ko pousser bandimi bakende ko sambela bino boza ba exemplaire te bozo ba ise ba to kende ba église to na besoin ba prophétie na bino bopesa ba tuté to na besoin to mona batu bazo bika to mona ndenge Sandra Lina bika na mbaso pas prophète Emmanuel Dodi leki na ya zalaki liboma na misu nanga leki na ye wana zalaki liboma bakangake ba chaîne makambo ebele leki na ye wana biki
Tu as besoin de témoignage que Moutazala qui boy abiki. Tu as besoin d'aventure, tiens, boy la so ba sexe tapi na bino, bukoti ba loge na bino kuna ba obligé bino, il faut bobim sa ba sexe tapi boy la sa bandimi pour décourager ba tubatika ko sambela. Tokotika ko sambela te, tokosala promotion ya ba vrai basali ya Nzambe neti ba prophète Emmanuel Dodi. Tokosala ba promotion ya basali ya Nzambe ya solo. Tosena na bino bolongwa na ba distraction. Lelo bato ebele o ba mimonaka o to ba adversaire afali, to ba adversaire afali. Lelo mokili malembe tolobaka malembe bo comprendre que fallait un adversaire te. Lelo bato ba comprendre ndenge moko to s'imposer pour na prophète Emmanuel Dodi. Soki basali ya Nzambe ya mabe baza ya vrai pe bazali. Ya vrai bazali. Yafo bazali. Nga sikoyo ndenge na yebu devant nanga na ozonga tokozwa bato maboma tokanga bango basinga tozomema bango na église parce que mutu soka botami ne kizengi peut-être kizengi za normal ko bota mabongo eza ndenge Nzamba boti yo mais liboma eyaka lieka na kindoki wande ko moka za liboma peut-être déranger bino to na famille bon mema e adresse eza na 6e mire. Prophète Emmanuel Dodi aza na condition moko te apesengaka mutu condition moko te yaka na ndeko na basambela e alanda ba prière bokanga manaye na ba prière akobika leki ya Sandra Lee na ba beauté propre abiki pourquoi yana azaki na volonté yana achaki volonté que leki na ngai to souffrir na pasi aza nango azande kona biso a famille tokotika ete ye wana biki bino bola daga ba pasteur na ba TV o tala bilo ba pasteur ba sa to kende so église te soki ba église o ezo ba ise bino eza ya mabe ya bien ezali yo ndeko za na poto zolanda biso ozana ndeko na yo peut-être azana problème sérieux na Kinshasa tinda bango na 6e mairie et pas ya prophète Emmanuel Dodi na 6e mairie soit ba ke 7e mairie na 7e mairie limité batuni alimentation kin marché en face soki batuni immeuble place ndeko Eliezer ou député afandaka et kangami na église non oh ebe église te botindi na nini na 7e mairie kin marché botuni place ndeko Eliezer kasi afandaka po ndeko Eliezer ayebani makasi mpe na Kinshasa immeuble ndeko Eliezer ekangami na église tinda ndeko na yo aderange awa makambo ezomarche te yaya boyeboye tinda ye akende mpe kosambela makambo ya mutu soki ezomarche te seke eza na problème moko boye quelque part Marianne la congolaise la congolaise yoyebi Sandrine Ntomba opena mongwa basoi-disant basali ya Nzambe baaventurier ya baaventurier bazali biso tosalaka polémique ndeko na ngai soki Mamadou ndeko na ngai Mamadou biso tosalaka na so polémique mais na se ya polémique opousse bato bokende pe kosambela yeso alandi polémique nanga emso keno lifelo na ya ofele ok lifelo no ya ofele na voyage moko très complet ba macaron o na ina ngwebele o azwa chance mwa moko tshana ndako kaka talaka no foto ka prophète Emmanuel Dodi tshano macaron no apale talaka na yo na ba macaron a ebele ndeko na biso Kido le mec exemple njili abinga na boka ngunda na boka ngunda ndeni na boka ka ngunda. En tout cas, Marianne, la Congolaise, Bawarian tout vraiment beau la sima. Vraiment, elle tape YouTube, ou fimbo na fimbo, news D. Pas comme D, pena D.
okuta wana osabone massivement. Mamadou Toukara. J'aime quand tu penses comme ça. Merci beaucoup. Douglas Mbewa. Douglas Mbewa. Ça, Douglas Mbewa. Douglas. Alobetika ko bele ma na pamba. Ok, merci beaucoup. Bon Kingli, bon Kingli, Kazadi. Merci. Marlène la Congolaise, déjà s'abonner kuna na Fimbu News D. Rachel Mungenga. En tout cas, na leli bino fort. Donc, artiste ici a fallu pour pas semaine prochaine baye. Allemagne ezala tomber to zala wana na Allemagne. Ah waka bisi vert. Bien nga Sibu Mutombo. Toya mboka na bino Sibu Mutombo. Dani Pova toya Patuka Pangala. Dani Pova. Tozoya mboka na bino. Et Brelido, alors Balobarake, tu n'es pas instruit, mais tu arrives à lire les commentaires. Donc, Manik, à quoi ça? Oh là là. Oh là là. Rachel Ngenga. A trouvé soli. Tumbiste. En tout cas, na leli fort. Jires Malanda, Azolanda Biso, Douglas Mbewa, Brelito Tingo, donc, batubozo ebele, jumana sepeli makasi. Toi, direct sur Facebook. Vous s'abonnez massivement na Fimbu News D. Et ça va bien. Ça va vraiment tokos ya blague. Et tout ça va awa. Et la place tout ça qui na ansi luzolo. Direct lobby. Donc beaucoup t'as belé, beau partager like. Beau partager tout ça awa. Non, c'est la ansi luzolo. Azoya. Comme ça, tout que de moi va course mon bruit. En ce jour-là, ça ne là. Tout que de moi va course et ça va bien. Et ça la peine très bien ma casse. En ce jour-là, comme ça tout tambo la moi dimi. Et ça poto bafanda arabe, ce qui me tobi mi soit énonté. Ofandi ozeli kaka. Marlène la Congolaise. Marlène la Congolia. Tozana biso. Donc, tozali. Etienne Saïdi. Le docteur Hakim. Etienne Saïdi. Wana mwana États-Unis. Etienne Saïdi nakata États-Unis. Yaza musika. Tokutana na aigle na mwe batu basala ba commentaire bosala ba commentaire bolingini Etienne namoni batu basenga na kutana na aigle tokutana na aigle ko makambo ya page na biso ba pirataki biso to sala l'effort to bundana. Toi, toujours espérer Nzamba Rosal. Etienne Saïdi.
bino bato wana États-Unis bapirate biso vraiment. Bapirate biso. Donc bato bo s'abonner massivement na page na biso nyonso to ya Facebook. Page na biso nyonso to nzambe. Marlène la Congolaise. Abina kutana na Aigle. Na kutana na Aigle. To kutana na potote. Francine Dombi. Petit Dedon. Christelle Mukendi. Christelle Mukendi. Christelle Mukendi. Toza na biso. Toye na des objectifs. Allemagne, toki yango pona Aigle. Aigle obeta kuna ba ministère ba ya semaine prochaine. Dans en Allemagne. Après, to tamboli, to zuzu ba rendez-vous pona ba salle. Il y a chaque pays to rejoint. Na Kinshasa. Toye na prophète moito, prophète abeta moito, Sandrine Ndomba. Abia pito keba na infiltré. Keba na infiltré ya ba voix. Ba voix ngo ba zo wapi yo. Bien nzamale. Yakape Paris toza zela yo. Tozo zela. OK. Toya Paris. Yeah? Marlène la Congolia Abi wana Tilampia. Oh là là. T'as besoin de la batute. Abel Chikabita. Abel Chikabita. Chikabita. Voilà. Fimbu na fimbu to bunda to zongisa. Mais ere zonga nanu te, ya to sengi batu kasi bo s'abonner na fimbu denan. Bo s'abonner comme ça kuna tokutanaka mwa troto ekosala biso bien. Vraiment na poto na kuti poto kitoko. Na moni ba na poto nyonso boza bien et ça n'a plaisir à danger. Ya Christelle Mukendi. Na kuti ba na poto nyonso tout boza bien et ça n'a plaisir parce que tous en a besoin. Et to kuta bino boza bien boy, nde ça la biso plaisir à danger. Plaisir à danger na yebisa bino. Nga babanga ngai pa bate belé. Le babanga ngai pa bate belé, mutu mso ko litrake yo kaka pa salo mabe pa zo banga okaka. Mawato. Mais Nzambe a osala quelque chose. Nzambe a osala. Batu ba yo senga pardon, ba comprendre te pourquoi ba yo senga pardon. Mais à la moi trop tard parce que Nzambe a dit que la bango temps belé. Et à moi trop tard makasi. Bo combattre loko, bo combattre te, bo bloquer loko, bo bloquer te. Bo bloquer mutu mo bo ana raison moko te. Ce n'est pas facile. Parce que nga bo bundisanga na molili bo bundisanga na corrompre batu po ba bloquer ba sala bo. Menga sikoyo Nzambe na ngande sikoyo era ko réagir. Nzamba ko réagir, ikozala somo. Fimbu Newsday. En tout cas, merci beaucoup bandeko na moni boko mango bien. C'est que bozo lukango pena bien. Fimbu Newsday, c'est que bozo lukango très bien. Yango na moni boko mango pe très bien. Je pense ndenge to ça dirait ki boye. Batu ebele bazo kende déjà ko s'abonner massivement na Fimbu Newsday. Parce que na moni déjà boko melanga ngo très bien. Donc là c'est que chaîne wana il faut ko pesa ngo makambo. Nazanga na Belgique awa, na ya pe Allemagne, na ya pe Paris. BM alobi, moi je suis chinois. Ba chinois bosali nini botomboki? Oh là là, botomboki. Azama amba otomboka te, azama amba ba live. Bino ba chinois, ba mso ba américain, ba mso ba nani? Ngana congolais. Anti-stress. Merci Aïcha Ndungu Pamela Stéphane Spanish Pamela Spanish
Kombwango ya drôle. Ya mystique. Ah, toza wana vraiment bato vous s'abonner massivement na ba page na biso nyonso tout. Toza wana to wana problème à mutute to banga mutute toza wana to wana mikili tozo tambola partout. Photo beta to tina ba lion ba place ebele donc ba wario nyonso tout. Wa il faut za la mutu moko za à l'aise. Bo tu nanga ken kutana na aigle. Na kutana na aigle. To kutana na aigle. Achille Ngoi. Abi faut passer message na français. Oh. Ah, to sola na no to sola na bino vraiment. To sola. Et ça c'est bien. Pas jango pe to kotaka badira ki penate courage Lutumba Didier. To kutana na Paris. La mignonne. Ndibuya. Bonjour na yope. Abed. Ah. Là, 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 là. Tout le monde va s'engater aigle. Aigle a concentré. Concert il y a les 15. C'est ça ma tête. Concert il y a les 15 en Allemagne. Concert il y a les 15 en Allemagne. Aigle a concentré. Bon, il y a aigle. Parce qu'il y a comme l'événement n'est pas concentré. Bon, on a été. Bon, on a polo. Bon, on a polo. Bon, on a polo. Bon, on a polo. Polo est là qui c'est que Aigle a préparé l'événement en Allemagne. Les 15. Aigle fallait pour pas préparer. Maman a événement à blaguité. T'as la raison qui dit ah mais c'est bah on a déjà. Bah on a déjà qui ne tient ça pour baya boy. Oh namoni bravo à combien? Non déranger bango karaba ça va déranger. Bon on a aigle. Aigle déjà en biso nyonso ba warrior. Faut bola ta ba aigle. Tous les warriors là ta aigle. Là ta aigle même il y a polo même il y a chemise. Parce que aigle azobeta kala mingi te na Allemagne. Aigle munene azobeta kala mingi te na Allemagne. Bo mona siko eloko ebimasiko na Bexi wana ndenge mataka siko. Le 23 au 1er 0. Lala. Aigle azobeta kala mingi te. Fimbu na fimbu news day. Bozo s'abonner déjà pour ne ça la biso bien makasi. Bato ebele bazo bang. Quand ndenge ken azabwe na fingi mutute mais bato ebele ba mal à l'aise que ken pia na ndenge azoloba wana donc c'est très dangereux. Na chambre na bimite sandeni ntomba opena mongo sandeni ntomba opena mongo pena ya jete. Ba mongo bazara mo elengi makasi. Vraiment, bawarian tout, vous s'abonner massivement, des chantes massidi. Yo yebi, nenge masoleza, oh là là. Naozanga te, naozanga na concert te. Nexiline Mubiala, naozanga concert te na oya. Oh, 0 mètre boy nazanga. Nexiline Mubiala. Mariam la Congolaise, Sandrine Ntomba. En tout cas, les 23, et puis les premiers. Ok. Merci. En tout cas, Batobo s'abonner massivement à Fimbu D. Et ça la biso bien. Tozawa babi kalamingi te aigle na kati Allemagne. Masole koinda mabe. Ba masa nanga tu boza poto ba Trisimbelenga, ba Jive, ba nani, ba Juvenal. Nga linga bino tu ba Juvenal, ba Migenyema, ba nani susu, ba Yo Casserole. France Tema ipe na Okiazawa, ba Gloro Langi. Vous avez belle vraiment. Vous avez belle banolitambu, ba popol mopasola. Vous avez belle moko impossible.
Abel Chiga. Hein? Abel Chiga. Franklin Relog. Et là. Vous pouvez s'abonner massivement. Vous s'abonner massivement na Fimbu. Oh là là. Fimbu Newsday. Vous s'abonner. Bawarion. Vous avez belé. Vous pensez à Sangot. Vous pensez à Sangot. Vous allez vous partager. Vous wana kaka na ba commentaire de bo koma na Fimbu Newsday. Fimbu Newsday. S'abonner. Bon mona ke batutu ba lamuka. Batutu ba lamuka. Bon mona. Tolati ka polo aigle. Oui, ya zaneti père spirituel ya bawarion tout. Polo aigle. Ngwa. Le aigle. Aigle era pumbwa ke koma mabe. Tara les 15. Ba ministère déjà bazoya boy. Na ebite. Batu ba osambwa. Ba ministère bazoya déjà boy batu ba osambwa mabe, batu ba sentir. Tu vas sentir mabe na mona ma vitesse ya makambo eza matata. Vitesse ya demo. Donc bolake ba flèche emata massivement. Donc tozawa c'est la ansi luzolo ako makalate tutambo bato balake nzambe ba jamais leki nzambe na ngai ba jamais zotonda awa na nenga blague te. Jolo Bouy vraiment na les libino fort beaucoup mela tout le monde Fimbu Newsday wana bato ba s'abonner massivement pour que la mingi te obi malibanda to que ça sco émission to yamba nanu ansi luzolo expliquer biso na ville ya Belgique ndenge ezalaka to tambola na ba lien touristique tout parce que toza en Belgique champion eloko elengi champion eloko elengi okombo kaka oviende anzambe na ngai ba eza kombo na mutatindi message na tangia champion eloko elengi okombo mutakomia ina komi message na ye oza wapi champion eloko elengi akomi message na ye donc boss lo bateke okenda komi lo bakuna champion eloko elengi ye wana kombo ne yango wana champion eloko elengi yango ye wana da Fimbu Newsday. Merci Clever Christophe merci ndenge okomi wana nde tosenga bato bakoma vraiment Fimbu Newsday. Erbo kota mbala moko na YouTube bozokuta ngo wana. Yangel Muswahili azoya lobi pe azana. Blanchard Kola alobi ngaza avi nganaza aventure. Blanchard aventure ka abona iba hotel lokote. To sala copy moko te na sikoka vraiment nzambe na ngai. Kelly Sweet Soldier. Kelly Sweet Soldier. Merci, courage, merci mon frère. Yangela Zoya, Marlène la Congolaise. C'est Angela Oya. Oya Lobby. Lutumba Didier. Donc, c'est Angela Oya ne Lobby. Bah j'aime namoni sikoyo bato batomboki sikoyo makasi ana bino awa si je ezakaka ke non totala basale tout prophète Emmanuel Dodi soki nazongi kin toki opesa compte rendu ya basale oyo to réservé aye bao tu boza na baproblème na bino prophète na bino oyo bozoyoka na sango oyo azobikisa bato azoya pe awa zoya tika histoire eza histoire moko grave oyo prophète aya tika na poto na mindele baograve yango na histoire mindele bamona oyo bamona te
Bamindele bakomona oyo bamona te. Bawarion. Vraiment na leli bino fort. Et Zambé Nangaye. Le 24 juin, le 24 juin, il faut signifier parce que normalement le 24 au 22, Aigle, na festival couleur café na Bruxelles. Oh! Donc le 24 juin, ok, il faut nazala ce soir. Non, yambango ko. Le 24, un festival à Mounene, il faut nazala ko. Aigle. Pourquoi kaka fali kaka? Pourquoi kaka fali? Le festival ango pourquoi kaka fali? Pourquoi kaka fali? Pourquoi bazo combattre kaka ba chaîne ya ba petit ya fali? Très bien. Pourquoi toujours fali? Pourquoi bazo combattre toujours ba chaîne ya ba petit kaka ya fali? Bayebi le pourquoi? Ba combattre fali, ba koka fali te. Banzoko soki ba abunda matite yo kaka pasi. Bo comprendre. Ok. Ba mise tout. Mais c'est belle baba complexé hein. De quoi luka éliminer force ça fallait beaucoup mieux luka ngona ba méthode nyonso tout. Pour combattre fallait beaucoup mieux luka ngona ba méthode nyonso tout. Beaucoup mieux ciblé na ba chaîne. Donc il faut chaîne nyonso congolais ezalaka chaîne oyo ezofinga fali pour congolais sepela. Dans le Congo, il y a des artistes qui ont besoin de aloba susu makambu o fali azo sala te parce que na mona mutu moko te asimbi mikwa yo ko se la fali makambu ki asala ki boye mais asala ki te mais bino ba artiste bozo bundisa biso bino bo makambo ba ka lobela bino za makambo bo sala te so bato bana ligne vérité boko me combattre bango to lobaka makambo ya lokuta ndenge botinda bato baya kokosa bato biso pe tokota na poto wana ya koya koloba lokuta c'est pas gentil soki penande na sala émission ba voir boza ebele bon manifester na ba like vraiment bo manifester massivement ba bundisa biso mais ba ebite ke tona ba page ebele ti boluka botumba biso na ba Facebook yo tosala so ba direct te boluka ti botumba na yango lisusu erreur grave eza bosala otumbi awa nga ki oleka na ba chaîne nyonso to bomona ke naleki na tous les chaînes wana na oleka na message ekopase kaka tant que YouTube ezo résister biso tozo résister kaka toza wana toujours omona yana ba musicien mosusu ozolobele boye ata bajemi boye koya te bajemi boye koomona yango te parce que bana bafani ya malonga te bafani ya malonga baya te batie logeme bango na ndeni yo bafanatike ya malonga baza te bajeme bango kozwa wapi parce que biso aire tosala live boye aire osenga bato bokende osabone na fimbo news de osentir mpe boye ba abonné bakomi tala ebele tambululu bakomi ebele so ministère nini kolobela oyo ako recommander oyo kosenga ba abonné na ye baya ko s'abonner pa na yo tandis que ye moko musicien za ba abonné malonga te ministère nini kolobela ke bato ba like massivement bato pe ozomona ba like boye ebele boye oyo ye moko azana na bato ebele te na ba page na ye. Mais tala fali pour parce que tika komba fali ba tala ka polo aigle na lati ezotindika bato na page ngaye polo pamba ya aigle na lati ezotindika bato na niveau moko donc bato msu ba bitu na tozo alimeti ndenge nini totumba polo ke na lati bozo alimeti yango wapi shambwe na za boyebi te place na za boyebi te de bozo inaken boyini na polo ke na lati de fa ina lata polo msusu fa ipa na lata polo egg polo ngo nzambe
polo yango da fallait nalata polo mosusu nde nalati kaka polo ya aigle jalousie enye mati lisu il faut totumba ye mpe Facebook il faut totumba botumba yango sikoyo mpo boganye nini parce que fallait akosila te azalaka place aza nazalaka na prophète Emmanuel Dod bato bazotémoigne bamiracle ndenge na ndenge bamiracle mpe kotikala kosila te sikoyo bolingi nini nazala na numéro 1 ya baprophète mabe nazala na numéro 1 ya bamusicien mabe bolingi sikoyo naluka banani naluka baesheki mpo nazanga bageme oyo naomona oyo ebele oyo nazikoma otravaille na balesheki mpo bageme oyo na bamessage oyo ezodefile oyo totika baaventure ko totika baaventure tozala bato normal ko tozala bato normal olata polo ya aigle mabe bakomi okana nde eza boye fo totumba polo wana aigle yango manzaka aigle yango manzaka milai oyo mpena soki azwi mbisi moko atila mpia na ebala oyengayenga dega kokanga ye aigle ke mbisi moko bwetila mpia ozoyengayenga noka akokangwa keno mpena likolo ya nzete mosika encore aigle soki alia tilampia abandake na miso ouais en tout cas merci beaucoup na batutu bokotaki direct merci na bino vraiment merci beaucoup naobenga ansi tosala mwa tour merci na bino nyonso tu bato bokotaki vraiment direct merci na bino nazala ansi lozolo bato bakomi olake massivement merci na bino vraiment merci The Game Pro The Game Pro Andri journaliste ya monene na kati ya Lyon wana mpe donc courage na bino nyonso tu bolanda biso na fimbu news de boyo otala bavideo kuna nga tozobima mwa moke na ansi mikolo na osala trop de direct awa na page oyo mpo bato basabone so massivement awa na page oyo efe koma page ya babone mpe ebele ti makizembe na leli boye nde ezalaka nasepeli fort Mireille donc merci beaucoup yo Caserole aza wapi yoyo Juvenal Kibala aza wapi merci beaucoup tosuki wana merci